et pas na yomo. Ouais, confirmation d'amour est bimé parce que cursus ces ala qui examen auto banda représenté vers maître Nabiso, le maestro que je salue en passant mon papa, et puis cursus ces ala qui examen Nabiso tantôt bétion tantôt tu vas réussite na zappé moi na arrose zappé moi studio nae après moi des câbles nae à salon mais ça toujours moi na papa nae ah comprends était bandé là non confirmation dans mon fourri dans mon routine cursus c'est ça l'examen tantôt présenté vers patron Nabiso moto na moto zui réussite nae na cursus yang nga etini nga peke na rolonga peche biso na moi studio na sa pe makam na mususu au longwe par autorisation ya mon maestro to longwe il y a un problème na kachwa azolo bela trop bien affilé par rapport à bala nyonso ba longwa mais moi j'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin de ça maestro a posté nga té dans un posta na ngote mais il est toujours mon père. Aza papa, ata histoire échangée, ata nini. Aza pena parce que nous moninga boy. Au monde qui n'a représenté. Mais à poster, j'ai pas besoin de ça. Et ça épée 5 chansons. Dans un 5 chansons. Wanozo imbelara ba tout moi générique moi on a 4. Ah générique net na bien bien parce que bon, na sali 5 titres mais na ju na jupe j'ai un président Robin na chango pe wana miss na chango pe wana mixer et comme le va six titres ah na jupe j'ai un président Robin miss na sangisi wana omolo oh bonga za ina problème tango alaki kutoku na bolobisa président Robin nga no lobisa ba vetu nga respect na vetu longo tena longo na sala carrière nga longo na sala carrière nga en solo na longo na ndenga mabeti mais na longo na sala musique na ngape na ne na sentir ngo déjà parce que na maestro a pesinga da mamunyo so ya bien ngape na mona parla na profiter ce qu'on a sala ce carrière na ngamususu la suite qu'elle maestro pas longo chez ko connaît le roi de la forêt pour biso to zala pourquoi pas ngape na longo na sa pe carrière na sentiment non bato mona nga mabeso nga longo Villa Nova na tiki musique mais le quoi na longo na sa musique ça veut dire nazaka toujours dans la musique pour boire les deux quelle coïncidence yo na papa na ma bête musique na biso yo tikela les deux yo boire dans les 5 nga na misa le dit lobi tikela ye les deux yo boire dans les 12 ah bon mon nga lo ba to tikara tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour la mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour arranger poso pour ça uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue la Grâce Beauté. Wow!
Linda, vous pouvez craquer ma casse boyko. Tony Msangana Bopete. Ça y a Mado. Nagacha, c'est Madoté. Yamado Baki. Na sala la pomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobali ameka pe akangama. Tantine. Esprise. On dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilobi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot. Okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours. Batashe nyonso pe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali osala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme. Aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet, ligne 4. Code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Please Please, toujours présentée par Mathieu Boncher. Merci aussi à Willinde qui est avec Fata Live. Merci à notre patron Laurent Sokoko, les pétroliers financiers. Merci aussi à Landou Mouzinga la reine, donc Nzambe à reine et Zalara Landou Mouzinga Vienanga. Merci beaucoup. Et n'a profité n'a pas ça merci n'a bandeko nyon sobata la émission Oyo avec Mathieu Boncher. Aujourd'hui Mathieu Boncher face à l'artiste et musicien Materazzi 6 étoiles. Donc Materazzi toyeba ki azosala disque na nzembo na kati ya disque ya Fabrigas et puis azalaki toujours na Villa Nova, mais lelo Materazzi to moniga confirmation d'amour oyo fallait zala na album et pas Fabrigas Maestro à mais je suis avec lui, on va parler avec lui et je dis merci à tout le monde, bapé sa confiance dans Mathieu Boncher. Merci Nelengia Congo, merci à Odilo Mampouya, grand frère propre, merci à les célèbres
Zulu Kabwiku, merci beaucoup, merci à tout le monde. Je suis avec lui ici, Materazi Matera. Ça va? Ouais, ça va très bien. Et puis bonjour à Batoto, Hollande, partout dans le monde entier. Bato lingara la bonne musique, la PC vraiment beauté et puis na yo mon repère. Santé bonne. Ouais, ça va très doucement, on a déjà Kimia. Voilà, merci beaucoup. L'émission est suivie par Laurent Sokoko, les sponsors de cette émission, Laurent Sokoko, le pétrolier financier. Merci à Jidoka Louyalou, merci à Willy Ndeke, merci à tout le monde. Mais Materazi, santé à musique bonne. Ouais, tout doucement, yo kundo foye bisanga parce que binonde ko sala mo musique. Yo ndo foye bisanga parce que ngana sala musique pour na bato et puis bino bo pesa ba information, yo ndo bisanga so musique ki ndenge. Et puis na profiter na pesa bato tout balinga la bonne musique. Na pesa ba merci pour nde bayambi titre nanga single nanga confirmation d'amour. Voilà, mais Materazi to solana moi muké confirmation d'amour et mais Materazi, tu es pas Fabregas Maestro, enfant chéri, Bozalaranaye. Qu'est-ce qui ne va pas? Les lotomonayo, confirmation d'amour, oyo, tu bandai ko zelebi mana Villa Nova, mais bimina et pas na yo moko. Ouais, confirmation d'amour est bimé parce que cursus ces ala qui examen auto banda représenté vers Maître Nabiso, le maestro que je salue en passant mon papa, et puis cursus ces ala qui examen Nabiso tantôt bétian tantôt tu vas réussir na zappé moi na arrose zappé moi studio nae après moi des câbles nae à salon mais ça toujours moi na papa nae. Ah, tu comprends tes bandela nan. Confirmation dans mon fourri dans mon outil na cursus c'est ça examen tantôt présenté vers patron Nabiso mutuna mutozui réussite nae na cursus yang nga etini nga peke na rolonga peche biso na zo moi studio nanga na sa pe makam nanga mususu olongwe pa autorisation ya yemo maestro to longwe il y a un problème na kachwa na longwe nga moko na sala carrière nanga. Ah, na longwe nga moko na sala carrière nanga soki lelo bato balobi maestro otala yo message nyoko yebisa ye ex patron na yo. Non, message ezaka plus merci maestro pour tout. Grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est ça quoi. Mais les loba te belé ba loba ke Materazi a pressé fala zelana nous fallait boyer Materazi et yo mo zotala vraiment nga pressé faisait peur à vitesse. Faisait peur à vitesse. Na pressé mais sauf que na comprendre que temps est coquille. Na ko évoluer puis na ko évoluer puis en carrière solo. Voilà, merci beaucoup. C'est Melissa Merveille RK Bautala Bisso, Bandeko Belé, Hervé Kachama, Bandeko Belé, Bautala Bisso, Tozwana nous. Moi, serai mouki à confirmation. Moi, c'est Melissa. Bation sous Bautala Bisso, patron de l'imité Costa Couleur. Et merci aussi à mon vieux Jimmy Kolecha. Merci aussi à notre papa Adolphe Mouzito. Ça, c'est pour toi, Amoureux Sandemia. Confirmation d'amour. Mécanicien les mania ya voiture. Mwana docteur a Covid na malaria. Nga espera l'homme na Covid na bazozia. Kokamwe kolengai elikia na nga ya suka. Merci na bato ba eminzembu oyo. Na biki basi plus en makasi ya lipe. Bazala toujours branché. D'ici là le DG na lancé sous-titre msusu. Na clip et puis na bisi audio banze moto bato ba consommer match facile les awana taka musique ba ujana ah musique ba ujana 4 postes au moni poto match facile. Voilà, match facile, Zoya, tu comprends bientôt là, mais bato belé bazolinga bayeba pourquoi au Kabwani na maestro zalaka même la vérité pour na ba mélomane nyonso ba tala biso longwe pourquoi tu bige au colis et ça problème té mais pourquoi au longwe tena longo na sala carrière nanga longo na sala carrière nanga en solo na longo na ndenga mabeti mais na longo na sala musique nanga pe na ne na sentir ngo déjà parce que na maestro a pesinga da mamunyo so ya bien nga pe na mona parla na profiter ce qu'on a sala sko carrière nanga mususu la chose qu'elle maestro pas longo chez ko qu'on a le roi de la forêt pour biso tozala pourquoi pas nga pe na longo na sa pe carrière na sentiment nanga zo bangate ah
nabanga nini Fali bazawana babina file bazawana koto ba vibrator OK boy bato baza mwa ebele oyo pe ba massa no bazo bimisa ba disque ba grand frère no ba ferigola et koto OK boy ba les bogards yo so banga te kelelo ko tcha ba plan boy simbi pété ba oseka yo. J'ai beaucoup de respect pour na ba grand frère na tout oyo tangi et grâce na bango yango biso pe tout ça musique lelo mais match est facile, rendez-vous quand on a baflé, bato bazela, na sali babula bien, quitte cité, olingina manifester, olingina manifester, quitte cité, match est facile. Wana zo banani. Non le biga na baflé, na baflé. Mais courage au commun en Materazzi chez Fabrigas au zaki moi lo bakate mais on a comprendre te nani maza sima yo azo peso ba courage na ba encouragement makasi bonaki trop si rekomi nango na ebité na sima nanga na za nzambe mosala nanga et puis ba joueur tout ya Congo ba na sima nanga hein na sima nanga na za nzambe bulo nanga et puis ba joueur tout ya Congo ba za na sima nanga et tant mo tala sko ba mécène sko ba kamo pena na tala RK merveille patron Bogart Swagman na moni vient nanga Ben Willy les Gabonais la puissance mondiale na moni Edingo et Momo Junior Baometo et puis na moni Aristote Moupierre et puis moi Markazi na sima nanga Hervé Kachama le manager OM monsieur le Bitter Oscar Maritou défaté. Bato ba consommer album EP tous les années. Les albums à Mukuse EP, ils a 5 chansons et bato consommer ba boulot. Ngana lo belande ba boulot, ngana lo belande matérialité, na lo bande ba boulot. Makam. Voilà mesdames et messieurs, on continue avec notre invité Materazzi 6 étoiles donc Toba qui est trop pembeni ya Maïso Fabregas et là on y a malamu zu pembeni ya Maïso Fabregas o lelo po okoma Materazzi lelo bato ba bengelo kwa malamu monike grâce à papa wana na zabo et na zwabo na ba courage tuna nango na marambu tuna nango lelo nando monde na latimo ba catch na ngabo et grâce na e po nanga parla na lobaka merci maestro. Merci à Ngofotiana Makolobo. Merci parce qu'il a méritant parce qu'ils ont méritant à commission à courage à le match facile. Tous mon papa zo ça ba vidéo comme ming zara ya bina filé et peut-être à moi na oya longwe na ninga malamu mais bino peut-être longwe na ningemo à la télévision zo ba ndenge mususu mais na ninga ya makambo longwe pena na ninga asala nga boya on quand c'est lié mais a ozolo ba malamu toujours malam na euro bani. Qu'est-ce que nini azolo bela trop bien affilé par rapport à bana nyonso balongwa. Mais moi j'ai pas besoin de ça. Moi je n'ai pas besoin de ça. Maestro a posté un té dans un poste en côté mais il est toujours mon père. Aza papa ata histoire échanger ata nini. Aza pena parce que nous moninga boy au monde qui n'a représenté. Mais à poster, j'ai pas besoin de ça. Bande ko bele ba otala yo chance nyo sengi na ba jeune na ba patron o ba otala biso ba héritier voix marche congolaise ba Serge Manzambi Dokolo ba Benoît Zekou Azuda social ba Patrick Bola Obosani pe Paulo Dos Santos Obosani pe Kings Love l'International Obosani pe héritier vraiment autant déjà je congolaise Obosani pe nani Venanga Willindek ya mère Maravilha Zula la pesi bango te côté bazali et puis bamusuba oyaka chance ni osengi na ba jeune nyonso ba otala tout ça la boulot bien jeunesse tout ça espoir à lobby tout ça la boulot bien il y a bien tout peut ça m'a bien tout me peut ça na boulot nzamba ça pour na biso jeunesse ba composition nyonso ya kitoko tozo kabina filé ozo somba banzembo to eza yo moko olobi ba composition ya banzembo ba composition te ngai pena na travailler na bato pe nga mona za parolier pe ah bon oui depuis na za la parolier
par là, on a profité un peu, ça peut venir en héritier Watana Bimbote Kota Boss Live. On a pas parolier. On a parolier, puis on a travaillé, on a pas parolier. On a passé na Nickel Jasseroi et puis Menza. Tarsis Menza. Et puis on a travaillé en abattu parce que mon sapiment est sur la élongité. On a changé à Bamaele, on a changé à Bamaele, on a changé à Bamaele, on a belle quoi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Charlie Materazzi, tout PC parce que c'est un jeune. Aïna Mamne, Asika, Mamwa bien, mais parmi Banzembo, na na studio, on a senti ou immortaliser Vénan Fali Poupa. Na évité ça pourquoi? Non, on a sali plagiat mon Nzembo na Yembi, yango na dédicacé pe grand frère. Sota la Fali Lelo. Un mot pour naï. Aza modèle. Aza modèle, aza vraiment boé, à longo mouvement naé, à l'obama bête pour un mouvement naé. Par là, papa n'a compris que vrai les fans tournant yoana. Aza pena vraiment modèle pena, n'en sali la musique naé, yango a pena apprécié, yango moni a pe, n'anzemo n'en senga na sala plagiat, n'anzemo ne sopeka, yango na che na boake na dédicacé. Toyo kangoma muke et c'est peli savandego nyonso ba otala. Poza ko balae balangai. Les DG kaka. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Mais la carte single de Zozoa, ils ont combien de titres? Ils ont EP 5 chansons. Nous en a 5 chansons. Wanozo Mbelara, tout Zozoa, moi générique, moi on a 4. Ah, générique net, n'a bien bien parce que bon, on a sali 5 titres, mais on a vu. J'ai un président Robin, on a chango pe on a na chango pe on a mixé on a et comme le roi six titres. Ah? La zipe j'ai un président Robin, na sangisi on a. Omoloba. Oh, bonga za kina problème. Tango ala ki kutoku na bolobisa président Robin. Nga ndo lobisa va vetu. Nga respect na vetu. Événement. Vous êtes en France, Belgique, partout dans le monde. Voilà pour vous une occasion à ne pas manquer. La vente promotionnelle de la crème miracle ensemble avec Mamatina. Boya Ebele, c'est 30 juin 2019. Nabadresse Oyo. Ne manquez pas. Motonio so aya kozwa crème miracle naye pour la solution ya loposo naye. Mamatina a fongoli ba porte boya moto nyonso azala na crème miracle na ye oyo ezali na bavia escargot. Mamatina la fesse a longa côté wana toujours na crème miracle. Mamatina la fesse a longa loposo. Un mot pour Robino Mundibu, Misu na Misu. Et Simbi? Non, félicitations, Sali Boulon est bien. Qui n'est l'oba déjà? Hein? Qui n'est l'oba, ça va? Ah, t'as là aussi. Félicitations, président. Président Nani? Président Robinho. Hein? Sala Kitoko. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Donc, bravo à président Robino Mundibu. Donc, Misu na Misu, ça va. Merci à Koda Massina Yves Mwanza, merci à De Kinchu Verlin Lewis, l'homme qui vit aux planètes Mars, les seuls Congolais déjà aux planètes Mars. Merci à Landou Mouzinga, la reine, il y a Mère Lili Pousse Mouzinga. Et puis, nous avons éternel chef, Ibrata Piana. Après ça, il y a pas de conseil, puis matériel, Salaka Moussala, na yoko finga batute, Salam Moussala na yo. Merci beaucoup, chef. Materazi. Nous comprendre yote. Okomotanga komba Ibrator facilement la mission, komba Robino Mundibu facilement émission, mais avant bando tanga ngoti. Comme Mani. Naza mutu, naza libre, naza grand garçon, na kotanga pe ba komba ba to sa misalati. Musala bien ti bon ngoti. Dieu to kota no pesinga conseil ke Materazi, sala musala no bien, ba ni point tena lo ba bien na. Mati atayo moko. Est-ce que nasali mabe? Yuzanga kasi. On a été kolongwa mbala moko pa ya Fabregas toyebi ke na Ibre Simba sauté na Robino Simba te yo bando tanga ba Ibre et Simba tendeng Ibre tana lo ba bien maestro
grâce à lui yango ngana za Ibra pas contribuer à na nzembo na o maeso nzembo na limousine après ça on a peu chance na vocal et ça parmi na ba biloko ba découvrir peu Materazzi pas intérêt lo ba bien na Villanova oyo bino boye baka na oyo komi lelo. Est-ce que ça a la différence? Ngana zaki na light music. Ngana zaki na light music pe na Villanova mais maka muso etikali na oyo komi faut na bango parce que ngana zaki juste na mosala na komi pe na maka muso pe faut na bango. So il conseille moro pesa na Fabregas Maeso par rapport à ba départ en orchestre. Okolo banen. Tenaza na conseil te mais sauf na rolo baka kete azalaka na mo azaka na mo na sala gibiso sala pe ba masa mususu merci pour na bien fait tout. Oyokana ki bolongo abino nyonso to ezande. Te faut kutana pe na ba masa mususu ba biso ba biso mamba olongo ina. Parce que ngana biso ki na longo pe na sa carrière na. Est-ce que t'es un coca qui vraiment? Ah, mambo tan ya ngana oti ya mama nzambe. Mais ngana santaki déjà parce que la santaki moi le mo boye beta nga déjà qui na osama musope. Bato bazozela disque tozela ngoka ngoka nyonso pina. Na bi le DG bazwa clip moko na ba audio ya banzembo mususu. Bazwa pena EP tout. Materazzi le DG tozozela album à Fabregas. Yozo bimisa so clip. Ozo mona tek ozo luka problème nini papa nanga mto bimisa nga pena zo bimisa problème nini ozo problème nini et dans la musique na biso mboka et puis et représenter Villanova parce que je suis villageois bato ba mona o mabe oyebi bato ba mona nga mabete bato ba mona nga mabete bato ba mona nga mabeso nga longo Villanova na tiki musique mais le quoi na longo na sa musique ça veut dire nazaka toujours dans la musique au boire les dés quelle coïncidence yo na papa na ma bête musique na biso boyo tikela les dés yo boire ata les 5 ngana mi saluer dé lobby hein tikela yé les dés yo boire ata les 12 bon mon ngalo ba to tikara to tikara et bon pour ça t'as les 3 kasi OK na yo conseil no kasi à la naissance qu'on a ba. OK, na qui conseil Mathieu lobi na ngala misali 3 mais ngala misali 2 Mathieu lobi na ngala misali 3 mais ngala misali 2. Mesdames et messieurs, merci. Il s'appelle Materazzi Charlie, donc notre artiste. Merci à Gloire Diaké, c'est derrière la caméra. Merci à Batunyo Sobalinga Abisso. Mais Banzem aussi, parce que patron P Bazali, Blanchi Kiboko, patron responsable Bazali, Costa Couleur. Les patrons de l'imité Bazali, Batouaza Mouebele, Mamadou Aricho, Héritier Mvoama, Batouaza Belo Tam Soube Balapasa. Batouandima peut-être que nous avons ça boulot dans sala. En tout cas, Batoubayo kana boulot dans sala, Batouangomo Baya. N'a pas payé n'a na chance pénate yaki parce que au début dans le loin na annoncé batuer na bandolo ba trop pressé tout ça mais herba yoki boulot ba comprendre que moto pas ko sala pe boye ko ko ranson na ko sala pe boye tout ça mais so bato yoki ba boulot na so ba na ba boulot na nga na bi ke bato ba ya bato ba benga ke Materazzi ayembela biso tout ça mais na kina posa nanu nazala na musique nanu aninga pe ba longo zo voyez sonanga yusko selenze mbote ya reconnaissance et exemple bien ngana lo ba bien est-ce que ngai ndina ya na finga c'est pour ça ta Maeso ni logo mobo batu nyonso ba village ba otala amuna yezo nyokola ngai koleka moto akatani makolo na train vite en pleine vitesse aizo yango nazolela ozoyoka ngai te mongongo ekauki mobange perdaka c'est ça voilà message à Souga na bandego nyonso batali yo. Et par rapport à la carrière nayo to mesananini est-ce que siège déjà commis à la répétition est-ce que équipe d'accompagnement orchestre na habité ça vraiment non nazana na musique non nazana na musique là c'est ça mambo EP nanga mais nazape na bande ko na travailler na bango na PCP des games bote des games na peso mbote ko tozali les plus beaux tant on le bon quand ça va ça nanga jusqu'à la note les plus beaux défaté. Et puis
Non, après et puis on a fait ça programme sous. La relation avec Christian, Batutu, Naïmo Maestro. Ce sont des grands frères. Bozo Bengana même. Baza ba grand frère, tous on a une relation bien. Bozo Bengana. Tozo Bengana te mais naza trop occupé na épée na ngai. Hein? Naza occupé moi trop na match facile. Moi bambote na batu batali biso. Bambote na nga na pesi na Eric Eise Obama na pesi Susumbote na Christian Mika. La pesi mbote na Laetitia Kunga la taille balançoire na pesi mbote na la pesi mbote na Claudio Jassi comme passeport rouge hein obinini Lobati ah Christian Mbrenga fort hein, Christian. Voilà, merci beaucoup. Tu une étape à Bagou Chouchou ah ils allaient vrai ou faux et yo ba nozong sera faux to vrai. Ils ont rubrique Nepso Yanet, donc ils ont la Bagou Chouchou. Tant on a le Bagou Chouchou grâce à Bendoson number 1 Benanga, donc vrai ou faux? Materazzi a bebana imenana maestro yango alongwe. Faux. Vrai ou faux? Materazzi a pressé. Faux. Vrai ou faux? Materazzi Olandi bina filé pour monier makambo eza yango pe lobi non ngape fona longwa pour na sala makambo. Faux. Vrai ou faux? Materazzi obimsara le DJT comme les 3. Faux. Hein? Faux. Donc obimsara le D. Ouais. Hein? Vrai ou faux? Banzembo to sala na villa nova mtanda pe songo maestro Fabregas. Wa to sisi na biso. Faux. Olobi faux. Ba ennemi nyonso ya maestro. Vrai ou faux? Oromisi bango ba pire. Faux. Voilà, ça est fini. Merci à Hervé Kachama, merci à Gloire Diakese, merci à Patron de l'Imité Kosakoulaire, merci à Laurent Sokoko. Il y a Laurent, patron financier, bientôt la Royal Luanda. Merci à Landou Muzinga, Beastie West, Salon Beastie West, Banaren, Tomesana. Na salon kitoko, salon d'esthétique Beastie West, il y a Mère Lily Muzinga. Donc moi si à Landou Muzinga balobi za na Rifigère 181 donc tout tondawana et ba maman ba toutes les belles nana ya Paris ya wapi donc bobi tout le temps na n'est pas à Landou Muzinga donc salon kitoko talaka Landou Muzinga patron responsable à sali salon ya ba responsable et Beastie West oyo ego sala fierté ya ba congolais mais na étranger Landou Muzinga patron un mot pour na Landou Muzinga viens biso Landou Muzinga. Bonjour, merci. Landou Muzinga nous répétons Hollanda biso na peso mbote côté ali talaraka. Salon à Beastie West. Des fois tu n'as pas bon sanga cheve pour na clip musuna sala a. Voilà, ça est fini. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Merci à Mathieu Bon chez moi-même. Merci à toute la RTVS 1 et pourquoi pas Elenga Congo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Geli Odia, Wakabase, Wakabase, Serena Biso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. Nous avons la on fait ça pour la bisou artiste. Les amis, nous pour la bisou, on va faire la bisou, on va tout.
la colonisation donc ambiance de bandangana wani donc ka moko ka tozala wana kutunganga ngapena tungayo seke totungana alebisu bai banzele bajona lobi boaka base bien important la colonisation wani boaka base boaka base lido VIP boaka base Vanessa Maloba pesaka fechao e fechao ningisa fechao e fechao ale simba ka fechao e fechao vamos dançar na traje vamos dançar no rabo Berton Tibala atomanga na pena tomae seketo tomana ale bisou bye de papier, Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.